pas de la musique na Angola. Na lobby bien pas de la musique na Angola. Pas de la musique na Angola. Na lobby musique ko beta ma. Bana Dar es Salaam. Bana Guinée. Trace RDC News. Bana Poto. Information à source. Sans parti pris. Faut s'abonner. Moutoua qui m'a dit. Toki Marumba te. Gloria Mata, Gloria Mata, Paula Kita, voler serré collé, toucher, jouer, mon doigt contaté. Philo, maman ya David. Paula Kita, Gloria Mata, Paula Kita, voler serré collé, toucher, jouer. Karine Mokonzi, la baronne. J'ai besoin de germer. Oh, Damboka, Willy Moucheni. Merci à toi, Grâce Ilunga, qui est là derrière la caméra. Balobi Trace RDC News. Tozo fonctionner toujours naba matériel, il y a solo pour vous communiquer de véritables informations concernant la République démocratique du Congo. Donc, la tranche Nabiso Oya émission politique présentée par votre humble serviteur René Abiri. Merci à toi Lydia Kapajika, 10 000 fois ami d'Achati Ankoro, celle qui contrôle le ciel, la terre, les oiseaux dans le ciel, les poissons dans la mer. Lydia Kapajika, des gros bisous à toi. Donc merci beaucoup. Nabino Toboza connecté Bolanda Biso. Veut dire que les lotos solo là, Likambuya Angola, na République démocratique du Congo. Biso tout, je pense que tout le monde est bien à image. Comment est-ce qu'il va expulser les Congolais na niveau ya Angola? Et ce qui kaka na kobengana te kobeta na koboma. Kobeta lokola banyama. Pourquoi toujours nous les Congolais, tozali ba victimes, il y a crise économique. Toujours kaka ba Congolais victimes, il y a crise politique. Toujours kaka ba Congolais victimes, il y a ba makambu ebele ya mboka. Je pense que ba étranger belé ba vivara awa na kati ya République démocratique du Congo. Ba vivara ndenge nini bino moko boko kipe ko kende bo témoigner comment est-ce que bo vivaka na kati ya République démocratique du Congo. On vous prend pas comme les chiens, on vous prend comme les hommes, les êtres humains. Mais ce que biso ba Congolais to yambaka bino ba étranger. Lokola batumoko normal. On vous considère topé saranabi nos privilèges. Même y a ko créer ba entreprise na kati ya mboka ya Congo. On vous donne même le privilège de faire tout ce que vous voulez et puis vous êtes bien protégé avec toute sécurité, avec tous vos biens. Mais pourquoi biso na bamboka na bino ya libanda? Na ebité peut-être ba accord politique to ba accord diplomatique ango ezalaka insuffisant ou bien ezalaka ndenge. Là ça reste à vérifier. Mais kanda ya René Abiri ezali nini? Je trouve ça mal comment on a des journalistes et belé côté les koloba ba dit n'importe quoi. Est-ce que boyebina nous bit topé objectif nini oyo esali que non ba congolais bazala libanda ya Angola? Totika koloba ba dit n'importe quoi na télé parce que TV za radio te totika ko kosa batu na TV pour salir la République pour na ko gagner plus de vie. Être un Congolais n'est pas dire sujet à malheur, ni sujet à souffrance. Je suis fier d'être Congolais. Je suis fier d'être Congolais. Nabamboka mususu to vivara à l'est. Okende na Braza, ozo vivre à l'est. Mais ba Brazzaville na Kinshasa ba vivara na kimia. Na ba Angolais na kata Kinshasa ba vivara na kimia. Mais biso moko na kati mboka na biso moko tokomi ko vivre lokola ba étranger. Donc étranger a komi na privilège, a komi na importance ya makasi koleka ye moko congolais. Nazolo bayango pe nazolo bayango lisusu. Cette fois-ci pas de négociation,
veut dire que je pense que na ba mikolo ko ya toko communiquer na bino décision finale ya gouvernement congolais concernant makambu oyo et s'est passé ya Angola ndenge nini ba traiter bandeko na biso lokola ba chien. Toko pesa bino résultat et puis ya réponse oyo wapi gouvernement central ezui parce que na minute onde to solo la boye ba congolais ya partout dans le monde acte oyo Angola et salaki et sali bango pas si vraiment mingi ya trop to wutina nous premièrement ko perdre batu ebele awa na province na biso moko suite ya accident ya feu et salemaki batu bakufa ke belé toti kozala na deuil national et s'il était après quelque temps to encore koyoka encore choc ya Angola. Pourquoi biso ba congolais toko vivre na kimiate? Nous avons aussi besoin de vivre en paix. Ndenge biso to traitaka bino Angola peut-être ba obosana. Dans les anciens jours, Angola bazalaka na problème grave. Combien des Angolais baeki kofanda awa na Kinshasa ope bamsusu pe batikala ba koma pe lora ba congolais. Bozalaki awa wana kin ba pesa bino quartier munene na njili bofanda bobota. Bozalaki même na droit ya côté quand même na ba petit détail. Bokota ki tin na ba faire presque tout. Ba congolais vivra en Angola. Congolais akoki ko futela na nunda kwa cherté non Angola. Congolais akoki ko tekate. Soko zwi mbongo ekomi ko évoluer faut batu ba kotelo na ndako. Quelle maltraitance ya modèle wana. Yangwana père René Abiri étant cardinal Mosengo na lobi bien, je m'adresse maintenant à tous les artistes congolais. Tout le monde acte salema ki awa wa ya batu bakufa ki ya deuil national, ba artistes et musiciens ba sala ki ba vidéo comme quoi que notre tozo les ensemble na ba congolais nyonso tout. Et je pense que na moni pe ba ndeko na biso pe ba combattant ba sali pe initiative na bango moko o bazwa décision que nos musiciens mon côté akoki kobeta na poto aussi longtemps Congo et komina nous na kimiate. Et maintenant là siko tozali siko kotale la bino siko ba artiste et musicien na biso ya mboka oyo. Pas de la musique na Angola. Na lobi bien pas de la musique na Angola. Pas de la musique na Angola. Na lobi musique ko beta mate ya Congo parce que Brazza Angola nde bazawana bazana ba artiste et musicien na bango. Artiste et musicien nini? Ya Angola oyo okotele misaye na artiste et musicien congolais. Joueur nini ya Angola oyo okotele misaye na ba star ya Congo. Sur tous les domaines, sur tous les plans, je pense que Congo toza bazo bate. Congo est toujours grand. Et puis toza toujours likolo sur tous les domaines. Congo ezali donc mboka kaka moko na Afrique oyo ke no mutu akoki koya o vivre en paix et puis na kimia o investir ba mbongo na yo et puis o gagner encore plus. C'est plus que les États-Unis d'Amérique. Le Congo c'est un pays très puissant. On ne peut jamais se faire reculer devant de n'importe quoi, devant de n'importe qui. Non, trop c'est trop. Cette fois-ci, na lobby yango très bien, ba artiste et musicien na biso na bolingo tozalaka nango ya mboka Congo. Si réellement biso tout oza un et puis soudé. Production na Angola, faut beau annuler yango. Ils ont maltraité nos frères. Ils ont maltraité nos sœurs. Combien de Congolais batikali na minutes au ba pauvre? Il y a des COP ba fongola qui ba compte bancaire na bango kuna. Batiki ils ont tout laissé. Ba msu ba bimi maboko pamba, ils ont tous recommencé la vie à zéro. Parce que vie à souffrance au bazo vivre ngo kuna. Nos artistes et musiciens, ils ont le belabino loko moroté. Vous aussi à votre part vous devez réagir. Na lobiango très bien, pas de la musique na Angola. Veut dire que Angola vraiment, bo beta musique na bino moko. Bo beta ba match na bino moko. Makambu na bino ekoma awate. Je pense que sur ce point-là, to sukara wana. Respect ezala. Là, je profite de l'occasion de dire un très grand merci na batutu o balingara biso partout dans le monde. Je dis un très grand merci na batuto baolanda biso. Donc merci beaucoup à toi Declan Landou depuis les États-Unis, les Congolais nobles Declan Landou. Merci beaucoup à mon vieux José Tsangou na Londres,
Paola Schengen Kilo à Londres. Merci à Cornelia Doucy, Givenchy. Pourquoi pas dire un très grand merci à maman Chantal et Mampouya, sans oublier maman Fifi Lukala, Royal Kinale, les mois-ci à Mbongo Ebele Ebele, Elo Jemouya ya le tout-puissant, Chim Sekabengel, les prêtres na monastère, mon vieux JP d'Acrise, sponsor officiel. Il y a émission Oyo René Abiri. Donc merci beaucoup à toi Gina Taylor en couleur na Paris. Donc Gina Taylor en couleur. Veut dire que merci à toi ya Myriam Mokonzi, Pamela Nyota Tumba, Obed Tumba Tchepela, Oria, Françoise Tumba Tchepela, ainsi que le pasteur Roque Tumba Tchepela. Merci à toi mon frère Janvier Mangoke. Toki marumba te. Paola Kita, Gloria Mata, Gloria Mata, Paola Kita, voler serré collé, toucher, jouer, on doit contater. Philo, maman ya David. Paola Kita, Gloria Mata, Gloria Mata, Paola Kita, voler serré collé, toucher, jouer, on doit contater. Karine Mokonzi, la baronne. Naza Folala, j'ai besoin de germer. Oh Damboka Willy Mousseni. Soy nanga za bien, suis de Japre.